bandeko yangana tozali koyebisa bino moto nyonso tu oyo ayebi ete azali un intellectuel o mutu na esalaka soko osali mpenza analyse na babiloko nyonso bato baza kosala okomona kaka komedi na komedi yango na tozali koloba ndeko ezali teke tozali kosouhaite mais tozali koloba boye lelo yo ozali koloba ete ana bima po ete nakende komarche mais soko okei kuna yo moko oyebi comportement ya bakongolais likambo moko koleka obe babambi mulangi ezwi yo epanzi yo lisu bio ezokisi yo etoboli yo lisu ndeko yo kanisi nani yango akoasiste yo oyo kutu muto bapesaki titre ya kiyero oyo baza kolobaka akufi mpo na mboka Congo asali likambo ya monene pa meme inane tala ndenge baabandone mwasi na ye bomonaki ntango bazokende pa mwasi na ye bamaloba ya kitoko en tout cas mama tokotika yo te tozali kaka na yo tokotika yo te mais tokotika yo te mama bomoni bamakambo ya tribunal na tribunal mwasi Armand Tungulu akomeki kokende ye moko atikala ya taka omona mutu te kaka na mwa groupe ya bato na ye ya mike mpona kolakisa ete congolais maloba sukali main akokisa sikoyo malobo aza koloba nde pa ya congolais ezalaka mpasi yango toza koyebisa bino mama papa yo kobima malamu to boye ntango mosusu bokoloba baza contre mpo balingi te bato bakende komarche oui tozali contre te mais toza koloba boye ndeko okokende na okomarche bien mais soki mbembe ekoyi tala mokolo oyo basalaki marche ya Armand Tungulu bakei koboma voiture ya mwasi ya bato innocente oyo ayebaki eloko te o mwasi ya ministre heureusement mwasi wana azalaki motema malamu mais soki mwasi wana alobaka siko azala motema mabe amemaka likambo yango na niveau ya tribunal ndeko oyo asimbaki plaque oyo balakisaki baimage na ye oyo asimbaki plaque ya voiture ya mwasi wana ayebi soki elingaki esukela ye ndenge nini omoni bariske yango soki mwasi wana azalaki motema mabe aloba mpenzaki likambo na komema yango na ndenge ya justice oyebi bakongolais boni oyo lelo balingaki base retrouve lelo na prison soki mpe na prison te base retrouve na bamande moko ya makasi mpo mama wana azalaki na bapreuve nyonso tu na maboko na bato basimbaki baplaque na ye ya voiture tututu yango na tozoyebisa bino bakongolais congolais oyo motu na ye esalaka makambo ya mboka ezali makambo oyo ya komema yango na ndenge ya bozoba ya kiviolence te lelo baza koganga batunisien baza komarche na kati ya bamboka na bango mpe batunisien ntango baza komarche bayebi quand même leader na bango azali nani boza kokende kaka komarche boyebi ete leader na bino te kaka bakombata mpona bakongole mosusu bamona kaka bakombata nde ezali kaka nkombo ya leader na bango orke boza na leader te yango na tozali koyebisa bino bandeko bato ya mayele bofungwama ekomi na bato mosusu okomona bakoya liboso ya kamera ndenge ezali wana biso ndenge toza nanu bagene okotala moto yango azolobake biso toza nanu bagene oyo alekaki na mandefu atiki boye otali kaka boye mokolo ya kala ozomona kaka ke adokola bambula akisala nini akitisa yango na ndenge kingunda mais soki balandeli mpenza mokolo akala mais azoloba ete biso nde tozali na toza bagene wapi soki balobi balandela bien mpenza balandeli oyo mpenza ozomona kaka ke ntango ozotala elongi boye ozomona kaka ntaba ya kala oyo ndenge balobaka batabo bakemba yango tozoyebisa bino bandeko na poto bokeba lokute eleki ya tro oyo ndenge tozali koloba nani akokosa nani lokute eleki ya tro baje na bino boyaka nango ye liboso ya kamera nga naza na nga mwana moke botika babiloko wana babiloko pamba yaka kaka loba bamakambo na yo ndenge ozali na yango tika kolobake nga naza na nga mwana moke naza jeune makambo mwana moke oza jeune eza te biso moko toyebi ndenge nini bato ebele badokola bambula na bango na makambo ya bangunda alors publicité yango ya kosala liboso ya kamera naza na nga mwana moke ozotala mandefu boye ntabakala mutu akemba mutu akala mais oza kolobake mwana moke après mwana moke yo lobi oza no mwana moke jeune mais tala mwana moke aza koyebisa bato boya tosala marche po ete yango tolobi il faut bino bakongolais biso bakongolais
toyeba eloko ni tozoluka depuis 2002 ti lelo eloko bakongole balukaka eyeba ni nanu te parce que kaka 6 millions de morts baviolaki bamama boyeboye mais 6 millions de morts baviolaki bamama bandeko bane eza toza kokota na bambula ya sika est-ce que bokoki koyela biso mpe sujet mosusu te bokoki mpe koloba lelo bon siko ndenge ezali wana toyebi ke bamasolo oyo tozo toloba ou bien 6 millions de morts ou bien lelo biso moko bakongole oyo toza na poto tozosala cotisation moko spéciale mpe tosomba bakisi tokende totinda yango kuna na este esika ntango nyonso biso tolobaka ete bamama baza viole tolelaka ntango nyonso topesa bato wana bakisi mpona kolakisa kote ya meme gouvernement oyo eza na Kinshasa me bino eloko te boza kutu bale première soki neni moto azwi problème bokimi mbangu mpona kolakisa na mokili mpo boprofite bokomisa baparti politique na bino ba ONG bambongo ekoma koleka yo tala toza koyebisa bino ya solo boyebi teke na liwa ya Arma Tungulu boyebi batu boni oyo basali fortune kaka na liwa ya Arma Tungulu boyebi batu boni basali fortune basalisali bamikanda ndenge toyebisa bino baparti politique ebele na poto awa eza na sous forme ya ba ONG bino bozokanisaka parti politique mais baza na statut mosusu ya ONG baza kozwazwa bambongo na ndenge ya sese mais bato bazali koyeba te vraiment ezali mawa mingi poto yango soki toza kovivre kaka boye ezali mawa po ete soki lelo baivoirien baresir na politique na makambo na bango po ete sérieux ezali na kati soki batunisien baresir po ete du sérieux ezali na kati soki baegyptien baza koresir du sérieux ezali na kati mais pas bacongolais du sérieux eza te lokuta na lokuta place ya kokosa te balingi kaka kokosa congolais alingi koyebisa ndeko na ye vérité te na ndeko na ye oyo baza kobunda na ye bitumba congolais aza kokosa ye alors boyebisa biso lita yango bokozwa yango ndenge nini vraiment ezali pasi mpe mawa maloba ebele soki olandi na kati ya maloba wana lokuta na lokuta yango namoni eke Joseph Kabila aza komarke bapoint kaka mpo nini Joseph Kabila maloba ezalaka te okomona mosala esalami ala ye alobi yango namoni bapeuple kuna na Congo balingi ye makasi yango namoni bino boza su na nzela te bokomi kosala bapropagande peuple na Congo bosala tu botelema malgré baopération hirondelle na bino bokoki kosala bomoni ndenge nzambe atie bino barrière esimbi te malgré bobomi baétudia bosali nyonso tu esimbi te mpona kolakisa ete nzambe aza nzambe lelo général Munene akomi derrière les barreaux bokende kobimisa ye tolobaka yango ntango nyonso bokende kobimisa ye soki ata kobimisa ye te bokende kointerview ye kosala ye interview bokende kosala interview ndenge ezalaki mbala liboso ntango akimi ale bokimi mbangu boyebi place azalaki bokoki kosala interview me mbala oyo bokende totala soki na prison ya Congo Brazzaville bakokotisa bino bosala interview bino bosakanaka boyebaka teke lokuta ezalaka na suka na yango bokosi me bozoyeba teke boza komikosa kaka bino moko okoki kokosa peuple 99 fois me mbala moko kaka ozala mpona peuple yango tolobi ete radio Zoumel 1000 ezali wana mpona kojimele tokobanda ntango nyonso kotombola mongongo oyo ya komona ete azali na makasi ya kolinga koetendre mongongo ya radio Zoumel 1000 tolobi ete la voix est libre sala ndenge olingi mais po pe okwesa radio Zoumel 1000 il faut zala soko lie otondi wana nde okwesi radio Zoumel 1000 mais soko lie otondi te ndeko kosana liboma mama Rosalie napesi yo maloba